Merci mingi bandeko na biso oyo bozala ngambo mosusu biso tozala ngambo oyo ya Kongo mo Kristo toza awa pamba te po ete bino bozala ngambo wana yango wana biso tovandi awa na Kongo mo Kristo. Napesi ndeko nyonso mbote eza ngai molingami na bino oyo bolingaka mingi penza oyo bolandaka chaque lundi eza na Kongo mo Kristo évangéliste Maku tangu ifwene juste eza na Kikongo eza koloba tangu ekoki yango wana zo bandeko moko sala biso évangélisation ya kati ya ndako biso se déplacer toti dible to eskeris awa et pas chaîne ya Kongo mo Kristo efandi mais yo ko déplacer te kake pas yo fandi o sala biso évangélisation benelation de komoko yeba ke bandeko loba ke bandeko na biso babandi na nzela na Kongo mo Kristo toza awa pona tina na maloba na Nzambe maloba oyo eza ko pambola maloba na Nzambe eza ko pambola mabota na Nzambe eza ko pambola bana na Nzambe eza ko pambola ba nyonso balanda biso. Pourquoi toza apona maloba na Nzambe yango eza ko pesa ndebo moy maloba na Nzambe yango eza ko sala ke toza lelo maloba na Nzambe yango eza ko sala eke makambo na biso nyonso pe misala na biso pe ba santé na biso eke ne liboso yango la kozala ka enuate pona tia na maloba na Nzambe o non na lemi po balimba bana makambo ko teya te fo se pela po pema oza na ngoza na propriétaire na ngoza Nzambe me bolingo na Nzambe asenga ka yo mbongo ya pema te tala oza na ba telefone ya kitoko koko fungola Facebook okoti ba ndiko tala ndiko landa biso tala oza na ndako ya kitoko oza television kitoko me Nzambe asenga ka yo babiloko arate Nzambe aza ko senga kanga juste que o c'est au reconnaître que ye azali créateur ye azali Nzambe ya zamo bateli na solo. Alléluia. Na kobondela pona kobanda mayanga na biso na journée lelo. Nzambe merci lisusu nkolo na pusane pa na yo poza Nzambe. Na tatoli monene na yo Nzambe na rendre gloire koloba eke nkolo yo bonganite. Na tiki tango oyo Nzambe na maboko na yo. Nazala connecter na source divine Nzambe pona transmettre bomo ekata bandeko nyonso oba kolanda ngai na tango oyo nkolo. Lokumu kembo ezonge pa na yo. Oza yo te kolo ebebisame kene mosika au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Zambe azamalamu mingi. Tokomi na tango oyo bandeko na ngai tolingi toyoka maloba na Nzambe. Zwa Biblia na yo. Tofungula Biblia na nzela na portable so za na portable po kutami. Eza important ko maloba na Nzambe pe ko accompagner ngo. Pourquoi na insister ba tu ko fungula la Biblia? Pote moto nyoso ta ko teya ka lelo aza mosala na Nzambe. Moto musupa koya aza na Eros Croissant, to aza muta misala mususu akotea maloba na Nzambe. Mais nous devons vérifier les écritures et sonder les écritures. Les écritures et ko aider biso makasi pour que to discerner est-ce que eza molimo na Nzambe o molimo na Nzambe te. Zwa Biblia na yo ko zala fatigué te ba tengana zwa Biblia na yo. To kolobela lelo o nini teme le monsieur aliete nini ya motuya yo zali nango na maboko na yo. Nini ya motuya oyo yo kutami nango na maboko na yo. Eza important makasi kokuta mana eloko moko songolo na maboko na biso. Pamba te Nzambe a destina biso maboko pamba te. Nzambe abienga biso na maboko pamba te. Pamba te Nzambe alobina biso ke bokozala mitu bokozala mikila te. Alléluia. Tofungola la Bible na biso na mukanana Matthieu chapitre 15. Matthieu chapitre 15 na verset na biso 32 tina verset na biso 39 tokele malembe vraiment verset par verset et pour moto nyonso azala ngambo mosusu ayebala koyoka pa ayebala kokanga pe kosimba oyo nini tolingi kolobela na poko na lelo mama likambo kobosa na tiali ete nini ya motuya oyo okutami na yango na maboko na yo. Alléluia. Alors tokotanga na mukana na Matthieu chapitre 15 verset la biso 32. Tokotanga kala 32. Alléluia. Gloire à Jésus de gloire. E vamos ler a palavra de Deus. Alléluia. No livro de Mateus 15 versículo 32. A Bíblia diz-nos: E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: Tenho compaixão da multidão, porém, porque já está comigo há 3 dias, e não tem que comer, e não quero despedi-la em jejum.
para que não desfaleça no caminho. Amen. Amen. Maman, zongela lisusu me kene malembe, kene malembe vraiment. Vamos repetir a palavra do Senhor. Alléluia. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: Amen. Yesu abengi ba yekoli na ye alobi na bango. Omoni nzambe otosalelaka atina mutu te esambenga ye. Alléluia. Nzambe atinaka moto te sanke abenga ye. Amen. Nzambe abengaka nano moto mpe nzambe atindi moto. Amen. Alléluia. Yango namoni eza important makasi kozala na oreille moko horrible donc litoi oyo eyokaka nzambe. Litoi oyo eyokaka nzambe eza important pour ete meme ntango oyo makelele eza makasi nzambe no azolinga koyebisa yo likambo nzambe akobenga yo. Alléluia. Nzambe akokotinda yo te soki ye abengi yo te. Yango nasepelaka mingi na David azalaki na litoi ya koyoka nzambe. Nzambe azoloba na ye azotambola na kati ya nzambe alobi ke soki oyoki lititi eningani yeba ete ngai nzambe nalobi na yo. Alléluia. Donc eza important kozala très attentif mpona koyoka nzambe. Alors bayekoli bazalaki attentif ntango Yesu afongoli monoko na ye alobi ete bayeko ali ete badisciple nalingi naloba na bino bango nyonso baluli miso bandi kotala. Matthieu abandi kotala, Pierre abandi kotala, Jean abandi kotala, Pierre abandi kotala, bango nyonso bandi kotala. Donc eza important ndeko na ngai koyoka ntango mongongo eza kobenga. Ntango mosusu basala nzambe balobaka na eglize baza kobenga meta mosusu oyokaka te. Baza kobenga ntango mosusu matoi no eza na makelele mosusu. Me nazoloba lelo matoi na yo ekofungama ebana koyoka oyo eza mongongo na nzambe mpe mongongo basali na ye au nom de Jésus. Alléluia. Continuez maman. Alobi na bango. Jésus a appelé ses disciples et dit: je suis ému de compassion. Tenho compaixão da multidão. Alléluia. Nzambe aza nzambe oyo aza na nature ya compassion. Amen. Compassion ya nzambe eza mbuma na nzambe, eza bilembo na nzambe, eza bafruit ya nzambe. Yango komona moto mosusu aza na compassion moko impossible. Donc pas bato mosusu aza bakani azoloba toujours nazokela moto wana mawa moko donc mawa bonzambe doki pasi ya bonzambe eza makabo oyo nzambe azwaka yango apesi yango epai ya moto. Alléluia. Donc eza bafruit ya ye moko bonzambe. Alléluia. Donc Bible alobi ete je suis ému de compassion. Compassion moko te ya moto ekoleka compassion na nzambe. Alléluia. Compassion moko tia moto ekoleka compassion ya nzambe. Tango nzambe abili aza na compassion moto wana aza vraiment réellement na compassion na ye. Zateke ndenge tuzomona mokili moto azoba mama nazokela yo mawa naza komitungisa mapona yo metango kopesa mokongo yake kochola yo ake kosilisa yo ake koseka yo ake kostonga yo te. Compassion ya nzambe eza une compassion sincère. Alors compassion oyo esengi ete biso bana na nzambe tokuta bana yango kati na biso pour être à travers cette compassion là bako identifier biso et que nous sommes vraiment bana na nzambe. Alléluia. Yesu a dit non, je suis ému de compassion. Tu me dis plusieurs reprises dans la Bible Jésus-Christ de Nazareth a dit non, je suis ému de compassion. Devant la tombe de Lazare, dans la Marie, la Marthe, Mazakolela. Moi je suis ému de compassion. Compassion en Zambé, yango ça suffit pour la biso. Alléluia. Mais le gars les ambouma en Zambé, biso ton nimeni Zambé to pessimo mo ne so pas dans Zambé. Donc ça veut dire quoi? Et c'est comme si tu coûtes un peu la compassion en Zambé. C'est alors que va fruit en Zambé qu'on identifie biso dans l'ibanda que nous sommes vraiment bana en Zambé. Papa Julien, Zamba pambola yo. Zamba pambola yo papa Julien Bokanda. Ko umela te zala la kati papa. Benga so ande ko mosusu obete l'évangéliste Tangufuene azala pour la masolo pe pour la malobala nzambe. Alors nous devons avoir oyezali eloko na maboko na biso temelete eloko nya motuya ozala mona maboko na yo. Yesu alobi ete aparuli biso bengi ba yekoli alobi ete je suis mis de compassion. Pour la nini Yesu alobi bo compassion. Continuez maman pour cette foule là.
porque já está comigo há 3 dias. Amen. Alors bien peuple oyo bato oyo bavandaki na ngai pendant les 3 jours. Banani bavandaki na Yesu pendant les 3 jours. Nalobaka na bato ngai nabi Yesu andekoleka inaperçu te na baville. Yesu soki aleki bato fo balanda ye. Pour celui-là c'est l'homme de Galilée, le lion de la tribu de Juda, l'homme qui guérit tout genre de maladies. Même les lèpres ozalaki bazobimisa bato libanda ya mboka balépre Yesu abikisaki bango. Voilà tout le monde qui est preuve, la Bible nous dit 10 lépreux guéris moko azongaki po ete amonaki ete la biki. Alléluia. Donc Yesu abikisaki bamaladi nyonso. Alors ntango ozoleka na ville bazotuna wana nani babi fils de David, moto oyo abikisaka Bertime, moto oyo abikisaka la femme courbée pendant 18 ans. Ah, famille kangaye, Satan kangaye, démon kangaye, mais Jésus l'a libéré. Alors, pousse la mort comme bien nani wana, oh Jésus, oh moi ça tanga makila pendant 12 ans. Quand il a touché seulement ses vêtements, nazo bandeko langai, na puissance à Yesu, eza la biso lelo, nazo transmettre moi pas yo kutami. Vie ozo vivre lelo. Soka za malamu e continuer, soka za ya mabe ezo tika na lelo na kombo na Yesu Masia. Oza moto fo prospérer, oza moto biloko oza na maboko fait kende liboso na kombo na Yesu Masia. Alléluia. Et puis koko za ngelo na maboko te, tu dois avoir quelque chose plus cher dans tes mains. Alléluia. Mais tango mosu biloko oza na maboko yo yebi valeur na yango te. Mais oza la biloko pour te zambo to salelaka abenga kabiso pe apesa kabiso biloko kata bomo na biso. Mais malheureusement au mona moto na biloko mais d'importance biloko azala yango te. Alléluia. Bible la Bible ngaya te Yesu alobi na sima na ko compassion alobi nazala pasi pendant 3 jours nazala batoyo. Obi moto to ka biki majoli. Moto biki moto la patika nzela na Nzambe za pasi. Akotika te. Moto la na toujours moto azala toujours na zeli ya kosala Nzambe. Yango ndeko na makambo Nzambe asalela yo. Na te yango na mesa Kongo mo Kristo. Yesu otala bamboko wala ba Sidon, ba Betsaida, azolela bieta makambo na salela yo. Soko yebaka okoko pesa mo Kongo te. Ezala makambo Yesu asalela yo ndeko na ngai. Biloko Nzambe apesa yo na maboko la yo. Nzambe azotala abieto zo importance na ngote. Ozo servir yango pa bato mosusu te. Oke biloko ala fait travailler. Oko kufa na biloko ala tena maboko la yo. Biloko ala fait esala. Faut pesa yango bato bazwa basalela yango. Alléluia. Bible la bila ngai Yesu bila zo yoka mawa. Pendant les 3 jours que nazala full oyoyo. Full olinga no tika Yesu te pona nini. Mama, obi ko bika eza important. Mutavande kaki lié na ba trône ya famille. L'esprit à pauvreté lié à moto. Ba maladie héréditaire kanga moto. Esprit à pauvreté kanga moto. $5 na poche ne comme kila. Alléluia. Amen. Monga ya kwa na makaba za lakate. Mais ce que Yesu ayabiki si moto modèle wana. Est-ce que moto la tika Yesu? Non. Yesu azobonde ba mo biki na bilo kena bitoko kendete. Na sepela na ba seba na la pierre. Abisi kiso de ke porto le porto kene wapi? Yonde nani? Mai na bomoi. Ndeko na ngai. Bolamu ozala ngo ba bien ozala ngo ezala ngo loko te. Nzamba ko personne le centuple plus. Alléluia. Mais yo kangama na Nzambe. Biloko Nzambe ozala ngo salela yango. Ezala moto msaso ngale grand intercesseur. Na terre vous du pasteur boy pasteur biloko mo sala Nzambe bien. Mais Bible bila biso vaut mieux la fin que commencement. Amen. Alléluia. Nzela Nzambe za molai. Tobeta la tolo te metozo persévérer le rona Nzambe. Pierre abiso to longue par to kende wapi. Yawana ndeko yo tika Nzambe. Poussa le pas Nzambe. Activez biloko za na maboko. Tu dois avoir quelque chose. Alléluia. Comme si on y habitait. Nzambe azobisa Moïse. Abete Moïse kele pas Pharaon. Moïse alobaki malamu. Nzambe solo kena ngaite. Ngala ko kende te. Ah maman je l'ai pas à Moïse faute te. Pour bien te soki Nzambe azate pour Pharaon bazaki Nzambe. Amen. Alléluia. Amen. Mais Nzambe abisi Pharaon, abisi Moïse. Habite quelque chose entre tes mains. Amen. Ah ndeko na ngazale ozala loko bo quelque part.
ozala eloko moko na maboko na yo, ozala eloko na maboko na yo. Mais tant que oyebi te ndenge ya koactive yango, oyebi pe valeur nango te. Cherchez une bonne église, cherchez les vrais hommes de Dieu, ba koactive eloko wana. Cherchez Nzambe, luka Nzambe ba prière, na ba jeûne, na ba retraite. Quand c'est limité à terre, il y a l'église qui est en retraite. Si on a bonne Nzambe, que parce qu'on est en Nzambe, mon collègue mon bic ici. Quel est mon côté en retraite? On peut activer le bloc en Nzambe aux alango. Ceux qui ont la juger un jour, et que le bloc est au coup de ma boko. Oh Jésus de la gloire. Nekolangai Pedro, Kaluvundidiku, Nzamba Pambola, Uzala la ligne, Salelangai, évangélisation. Comment la semaine on m'a cassé vraiment, Kaluvundiku. Amen. Nzamba zamba la mingi. Et là les amis kolobaya ngwana, na maboko noza na quelque chose. Bato ba biki ba lobete non. Na na robota te. Ba déclarer nga stérile. Ba déclarer nga ba trompe eza bouché. Eh maman. Amen. Ba déclarer nga trompe eza moko. O ba déclarer ba wala ba trompe. Ménopause précoce. Eh? Bato ba lobete ba impuissant. Ba biki na maboko na Yesu. Mais ce qu'on monte modèle au tika Yesu comment? Yesu akina betani balandiye, akina sido balandiye. Ya wana zo bande kona wala yo bika. Tala na Kongo ne osala Nzambe. Tala na Angola ne osala Nzambe. Biloko osala Nzambe e kenda tala maboko lo tilelo. Zongela mosala na Nzambe. Ozulu kwa Nzambe lo bana ba vision, na ba songe, mais malo bana Nzambe. C'est la vraie et le véritable prophétie zo bimalelo. La ndaba bana Nzambe lo biete, tu dois avoir quelque chose. Vous avez l'eau comme tu as maboko na yo. Alléluia. Bato abiko tika Yesu ma joli. Oye moto abiko maboko na Yesu. Bato musuka na kama ba olelo hein. Ono ngata la poto ba ikiza pampa mala kesa nini. Eh. Mais ça moni moto na mazebu so ma bato moni na kin. Dole mona ka basala nzeba na kisasa to bana ngola. Ana poto basala nzeba zate. Ozona mama. C'est la révélation. Et c'est la révélation. Mosala nzeba poto zate ya Afrique zate. Nous sommes des hommes de Dieu. Mais le problème c'est qu'il y a des vrais, il y a des faux. Même en Afrique, même en Angola, même en Congo, même en Togo, même en Rwanda, même en Amérique, il y a des faux et il y a des vrais. Alléluia. Mais là, il y a des malam. Mosala nzeba mokota matane kuriswa bakaye pour te yobika. Nzamba ko sambisa yo pour te nzamba benga giyo. Yesu akufela to ne kulusu. Alléluia. Ok na jugement te. Ona bakana ya awa na tika ko sambela pour évangéliste maku. Te. Nzamba ko sambisa yo la kombo na yo moko. Po nzamba pesa yo pema. Ozana likambo yo salaka pour ete yo obika. Pour te pousa na pa na Nzambe. Nzamba obete batoyo atuka na kotika bangote. Ah, passant, nous n'avons pas la chaîne de Congo mon Christo. Et que le mosika, plus mosika encore. Plus mosika. Bato baza mosika bazo na biso. Nanzela la chaîne de Congo mon Christo. Nanzela papa alpha. Nzela pas moro papa, musala ke le mosika. Alors, nazo na malamu awa. Bina bete Yesu aboyi kotika batu wana. Yesu akotika yote okene mosika. Yobo bikina maboko na Yesu okene mosika te. Biloko yozwi. Et ça va bien comme on est dans le bloc à Tchanana. Malgré ce planango. Ozo se planango makasi. Ah Yahweh. Ozo kumisa Nzambe. Ezabi. Moyo bosani Nzambe na bloc amuke. Bon temps on peut se bloc aminene. Yesu doit avoir bien été. Si vous êtes fidèle à des petites choses, comment n'a confié bloc aminene? Que toi la fidèle pas Nzambe na amuke tozui. Et puis la mesure à Sion, alors on a fait gagner la poto. On bosse avec ma camoise à la corne, on va sur la soso. N'a pas congélateur, et ça. Mais puis là, on y a personne, on a beaucoup. On a aussi à la honte comment. On tourne les gars, on le regarde côté Moussoussou. T'es papa. Bilo on a fait ça là. Pour se faire salité, nous avons connu autour là. Il y a un message, oh yo. Alléluia. Maman tozo continue, Yesu a refusé déjà. Abi 3 jours les awana. En tout cas Nzambe na boy ke ba kende na niveau bazaleli. Bazali na niveau ni majoli. E não tem que comer. E não quero despedi-la em jejum para que não desfaleça no caminho. Alléluia. Pendant les 3 jours balaki na Yesu. Bato batikala koliati. Ozona maman. Donc c'est important na musala to salaka. Il faut que un sacrifice d'abord mon ayo. Salut nyoso. Kobika nyoso. Donc eza eloko oyo eza na priyo fofuta.
Jésus-Christ avait payé, oui, mais le sacrifice aussi, et ça m'a lampé à Kosala Yango. Ce n'est pas tous les démons qui marquent la prière. Bible dit que les germes sous il y a des démons qui marquent la gêne et prière. Alors, bateau yo babikaki, balaki pendant 3 jours na gêne. Alléluia. Si yo yeso abet bako kendete, bateau yo balembi. Fo balia. Yango na moni biso batu na nzambe na bana na nzambe, to bondelaka. To babake yaga na retraite. So koki na yote, o mela mai na yogurt. Alléluia. T'oblige à mouiller que ça la bongo. Mais il y a qui bango mamarobi. Non. N'a pas la voix de bamba l'été. T'as la sacrifice bateau basalaki. T'as un soleil in année mobimba. Au génakate. Au salaire de sacrifice mon côté pour l'ensemble. Tu le dis que sur sali à moi ça m'a bêté. Ça m'a bêté. Non. Mais tu sais pas non Christ avait payé déjà pour nous. Yeso a fouta qui est bien. Alléluia. Mais tu as quelque chose à faire. Vous avez le loco à Kosala. Et puis, on a Kosala dans le Yango. Mon commence Kosala Ngote. Pourquoi? Il y a des fois bien matériels. Et ça, là, c'est mon boulot. Pour te suivre, Nzambé. Il y a un Nzambé qui va à Israël, Matoy. Nazo, mais ma bio, on ne connaît pas le lait et le miel cool. Mais qu'on bosse à l'angaïté. Pour moto, bosse à la facilement. Alléluia. Tala le bateau, mingi tout ça, bango awa. So, tu as l'église, bateau bazate. Nombre monnaie les alibanda. Mais bazako lia bazako mela bazako sepela. Kani sa benzambe na yo. Oso na kele église on pesa makabona ngindi sa ba pasteur wana. On ngindi sa biso te yakane l'église bona am na yo ebika. Afin que biloko penza ba pesa yo na maboko na yo, biloko na ekota en action. Alléluia. Yes aboy déjà. Siko yes abalugi les gars. Abiloko na ba okendete. Mama tanga na la verset 33. A Bíblia diz no Mateus 15, versículo 33, a Bíblia diz, e os seus discípulos disseram-lhe, donde nós viriam no deserto, de onde nós víamos no deserto, tantos pães para saciar tão uma multidão. Est-ce que mapa oyo kokabatu oyo kouta wapi? Alléluia. Lelo peta muso tuna la question na bomo na yo. Nini ngala ko sala na maboko na ngai. Na biloko na zala ngomba to bele bali boso na ngai. Mais la correction manière peut méthode moko facile. Oh ko sala. Pointe bato la bazo bato na pe ba sepela. Alléluia. Ba ye ko le bato ki question c'est important. Pointe moto na ba moto la ye. Azana loko ko pesa pa moto te. O ko tondi sa moto pa moto atonda. Mais ezala ba porte ezala ba possibilité. Oyo Nzambe akoko sala eke bato wana bako ko le bato ko tonda. Maintenant mo so pa na yo, osako se limiter na makanisi. Atala ke église wana. Est-ce que nini mo sala Nzambe aza capable ya ko sala boye? Est-ce que ke l'église wana, évangéliste wana, o pasteur wana, apôtre wana, docteur wana, prophète aza capable ya ko sala boye? Non, ya aza capable te, mais Nzambe ya benga ye. Nzambe ya simba na maboko. Nzambe ya pesa biloko. Eke biloko ya pesa ye. Yangale ko sala kati na yo. Alléluia. Qu'on limite de négocio mona ngai kaka boye. Oh non évangéliste maku. So ko se limite la mona évangéliste maku. O tia la bongo. Mais mona ngai tête au-delà. Alléluia. Comment on a dit pour te goûter la tombe papa uti Tesco, yo bo uti na Tesco. Tant to goûter mulongo moko. Tant musu ni pamboli na yo. Ezala nzela porte na ngai. Tant musu ko bika na yo. Ezala nzela porte na ngai. Tant musu senga motema na yo. Ezala nzela porte na ngai. Alors soko suki na limitation. Na mona ki ala kaki na kola bana. Na mona ki uti ko so kaye. Na mona ko to sala boye. Ah ndeko la ngai. O se limiter. Pour te za biloko on Nzamba pesa biso. Alléluia. Alors ça c'est limité. Yakoloba kakete. Ah mosala Nzambe wana. Mwana que l'église n'est athée. Pour wana boite yo yaka. Toi ba témoignage à minene to koya ngamba la sima. Ba témoignage ali. Yaka pa na Nzambe. Yaka pa na Nzambe. Nzambe est capable yako restaurer yo. Yako pesa yo. Yako changer ba donner par rapport au docteur balobi. Amen. Alléluia. Amen. Docteur akokamwa. Asimi pena dossier pour lui. Ah. Abeza yo
Website zanga. Okay. But I see something here different. Okay. Abi nazo mona loko moko. Te va donner mo différent. Nazo la va donner ko changer yo. Pour ça ne pas ensemble. Kangama ensemble. Linga ensemble. Afin que biloko za na maboko et s'activer. Ati bango bozana nini na maboko na bino. Combien de paix avez-vous? Mais tu dois avoir quelque chose. Il faut. Ozarango. Peut-être quelque part avoir la mokili oyo. Ozara quelque part nanzambe. Kuna quelque part pa yozalaka. Mukile kontabane na somo kotobota maka. Menzamba kontabane na somo to uta. Et pas to uta na nzambe kuna. Nzamba tonga biso na ba promesse kitoko. Nzamba tonga biso na ba destinée minene. Nzamba tonga biso na ba parole moko ya prophétique. Alléluia. Alors makamona nyoso esengi fe kokisama pendant koza vivant. Alléluia. Okozonga nango te. Biloko nzamba pesa ma je même so zongi nzamba sepelete. Liwa binye Yesu yo. Na biloko nzamba destinée mpona yo. Ah, ezongi. Te, faut s'activer. On vous activer comment? Dans ma prière. Faut se reconnaître. Quand il y a Nzambe, Nzambe ko yebisa yo, ko telemisa yo, ko tablir yo. Alléluia. Maman Clarisse Sunamit. Benga na ndeko moko c'est l'évangile c'est tangu faire na la ligne. Ça la évangélisation maman. Alléluia. Gloire à Jésus. Abi bozana nini na maboko. Na ngwa sile moto moko. Maboko zo na maboko boy. Bana ko beta maboko lobo lobeta maboko la ngai. Melo motu eza awa. Oza biloko motuya. O esenge otambusa ngo partout na mokili. Partout koleka. Alléluia. Amen. Ta promesse Yesu atiki l'église. Atiki les chrétiens. Dans Marc chapitre 16 verset 17. Alors que celui qui croira sera sauvé. Vous imposerez vos mains aux malades. Les malades seront guéris. On peut imposer ma boko. Comment ma boko c'est un nom que c'est mon malade? Vous avez quelque chose. Alléluia. Vous avez quelque chose. Surtout dans ma oyo. Vous avez quelque chose. Il y a des gens qui quelque part. Quoi hésiter pour le commande là. Alléluia. Tu as quelque chose dans ma boko là. Vous avez mon bolate. Vous avez mon zangate. Vous avez biloko na nzambe na bomo na yo. Fille de la promesse. Masapula. Ça la évangélisation la linzama pambolo ba malangai. Gloire à Jésus. Vous avez loko na maboko na yo. Ko se limité te. Comme il m'a répété pour batu bazali. Bazalo ka batu ba yemba. Ah yemba. Nana ba yemba, nana yemba bien. Vous avez loko. Tu as quelque chose. Yesu va vous tuer batu musute. Faut tourner les pas ya ba yekoli na ye. Amen. C'est comme à l'église. Toi la position ça, toi la position ça ba bébé, toi la position tuer loko. Comme ça activité moko. Tu retourner par la pote. Kuto est-ce que bozana nini? Et ça m'a bien que pote le bagage non na loko te. Et puis batana ba na ma minga. Ah, évangéliste mason azaki nango. A doublé la mungongo wa lambe ngo très bien. Ah, papa sorry vraiment. Son azaki nango. Donc, faut avoir quelque chose, tu vas avoir quelque chose. Quand on a il y a quelque chose. Même les minutes où on a voté, appliquer la parole de foi. Dans un ensemble, les bêtes ensemble, on a appelé ma boko. Dans un dimanche, j'apporterai. Amen. Alléluia. Yesu a bien yakoli. Abete, vous avez quelque chose. Babete, tu as un mapa moqué. La nanga maman. Continuez maman, continuez. 34. Jésus leur demanda. Jesus disse-lhes: Quantos pais tens? Bozala mapa boni. Amen. A continuer maman. E eles disseram: Bango balobi. 7. 7. E uns poucos de peixinhos. Alléluia. Na sepela makasi. Balobete 7 mapa
na bambisi moko ya mike mike na bambisi moya mike mike na sebela na badisipe badetayaki biloko bazalaki na yango mama Jolie automatiquement biloko wana ezalaki incapable elesa plus de 4000 personnes. Amen. Alléluia. 7 pains et quelques petits poissons. Alléluia. Le Dieu de multiplication, abalako multiplier santé na yo, abalako multiplier puissance à santé na yo, abalako multiplier puissance à santé na yo, abalako multiplier santé libala na yo, abalako multiplier finance na yo, abalako multiplier ko sanctifier, ozali croissance spirituelle na yo, a multiplier capacité intellectuelle na yo, a multiplier nyonso ezaya yo, a même pas yeleki, bato balo bete ton nimaki te okoma kuna, et puis yebisa bango bozango limite ngai nzamba destina ngana makamba minene. Alléluia. 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 Zambe a destination makamba minene. Les 7 poissons là autour de l'ango, tu es capable de te percer, mais avec Jésus tu vas percer. Avec le roi des rois tu vas percer. Avec celui qui a guéri Bartimée tu vas percer. Celui qui a guéri la femme et les sangs coulés pendant 12 ans, tu vas percer. Alléluia. Moi, Satan il a 12 ans. Il a touché seulement son vêtement. Jésus a guéri. Moi, ça Goumba au Congo. Pendant 18 ans, Azalaka intellectuel, banque m'a engagé. Azalaka finance, Azalaka master. Banque m'a engagé. Pour moi, mon client a été. Pour moi, mon client a banque zate. Mon bali m'a engagé ko balaye. Pour mon Congo Goumba, zeme ko vana nengenili. T'as pas battu obligé qu'on limite mutu. Les 7 épées là, ozala comme même osika. Et le ngona Zambé s'attacher à Zambé. Ces choses que ozala ngona maboko. Biloko kuta biloko maboko. Zamazo multiplier yango. Au nom de Jésus. Et qu'on est même attendu à l'ibota la yo. Papa la yo akokamwa. Maman la yo akokamwa. Akota la yo lobete. Na bota la ngaibana. Na bota la ngaibana. Mais moi na moni oza différent. Et loko ozala ngoko senga kangama na Zambé. Kangama na Zambé. Peut activer biloko Zambé. Apesa yo. Alléluia. Tobo yo na biloko na royaume. Zama na posa na royaume. Ala posa pour appliquer on sait. Alléluia. Gloire à Jésus. Quand c'est limité à terre, va préparer mon thé, il m'aura terre. Mon thé agit contre le temps. Et un jour, n'a pas matin. Et un jour, n'a pas percé. Pas tout le maman. Est-ce que les gens vont pas mon abisso? Papa, les gens vont pas mon abisso. Ah oui, on a la disponibilité. Et on a moto la zangue loko. Quand on va tenir la zangue loko côté. Je vois la bête la zangue prêt à Kopambola. Pour la journée, ça m'a percé yo. Pour mon demande soit contre le temps, pour yo bima. Il fallait Saoul. Ah, désobéir pas en Zambé. Pour être David à Salanini. Ah, mon demande soit contre le temps. Même si c'est un sika pour yemba, motongo monalité, mais la fille de la promesse à Zawana, on va dire que yembe la bango, comment ngate, l'obet même côté ya, nana côté ya, point aux gens Zambé, Zambé wana bengayo, a personne la maboko. Là c'est bien la disciple maman. Parmi nous avons 7 épées, et quelques petits poissons. On va pêche pour poisson là, et qu'on va lire sa bangote, et qu'on kata tamoke, comment pas les limité. On se met la biloko na zalango. Moi partager moi zate moi na pesa bande kolanga zate oza la raison mais attache soit Jésus kangama na Zambé pour te zamba ko sanctifier yango les dieux que nous prêchons azanzambo ya kufate azanzambo parler la pongité azanzambo ala la rayoka kate mazanzambo azala bomoy kaka ndengi na zoteya ezala moto moko zo bongisa vie na ye pa Zambé moto moko vie na la restaurer mabiloko ya beni ko sala Babylone nous a dit pousser au sala. Ba organe nzoto la ye. Ah na l'équipe place moko na mokana romain. Bible zola balangai. C'est l'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ. Soki molimo. Oye seku saki yeso. Kati la bakufi. Et aza kati la bino. Ako seku sa. Ako lamusa. Ba organe ekufa. Na zola ba yoza la ngambo wana zola nangai. Na pouvoir pour autorité yeso pesingai. Et que l'homme de Dieu et pas biloko za ko kufa na nzoto na yo ba organe za ko beba to ba zo déclarer que na ko beba na zo be molimo na Zambé molimo na mayele molimo ekangolaka
molimo epambolaka, molimo ebikisaka, ezosala perce na nzoto na yo, olinga te, azo restaurer yo, poko bika na yo, yo kwa kosalela Nzambe. Hallelujah. Nzambe aza malamu. Babi tozanga na 7 poissons. 7 pains et quelques petits poissons. N'importe quel quelques petits poissons va bien on image. Pequenos peixinhos. Pequenos peixinhos. Alléluia. Pequenos peixinhos. Ah, moi je peux savoir relier zate. Gloire à Jésus. Quand c'est limité de l'angai. Quand c'est limité la poste à la diable. Mimona mosika. Et pas aux gens nous sommes séparés. Mais peu sur la tête. Et pas dans le lot. Mais bien dans le monde sur le loté. Dans le monde sur le lobby. Alléluia. Il y a encore limité finalement. Profitons comme ça photo de l'évangéliste Makou. Posez le moto rendez-vous. N'a pas se profiter de la moto rendez-vous. Mais mon longo est la monnaie de thé. Mon longo est encore mon laï. Ah, vous allez passer. Il y a mon argent là-bas. Nzambo abenga kabiso. Abenga mse pati ya place moko. Nzambo mabso musika. Musika wana. Ewa beningi beto okene liboso. Alléluia. Nzamba pambola moko la moko. Ah, frère nga papicho ndumba. Nzamba pambola yo papa. Tango nyoso. Nzamba kanisela yo. Likolo wa nzambe za la polele. Lipotele za la fixe regard pana yo. Na kombo na Yesu. Alléluia. Papa abike. Ezala batumi mama lere na poto. Mutaza malere. Malere na poto. Malere. Mais azala se longe sengo. Ok, na kata motema na ye. Azala kilo na motema. Kilo rezo sila na kombo na Yesu Masia. Kilo rezo kende. Po kilo wasala ke omiina. Koma yoko omiina yomoko. Alors, yeba ke nzamba pesa nga biloko. Mais biloko na zala ngo. Sola abina travail na pesa ngo batu. Ero simba te. Yawana bona se connecter à Jésus. L'homme de Galilée, l'homme qui est tout puissant, l'homme qui marche pendant la journée, l'homme qui a ressuscité les morts, à qui a fait la kunda, et le 3e jour, ma belle ami non, na yamana ngaba to modèle na modèle, et ba le monde pas yagare awa, ba wandama mosuba yaka, na tangi na ngako mote, yo ye ba kombo na malamu, mais ma belle ami ba kotikala, bango ba kotikala, mais Yesu akobima. Yesu akobima. Pote Yesu asalanga mabele. Ngana reconnaître que y'a créateur nanga. Na komo lo bateli kola loi na ye. Loi na ti. Et préférer que tu bana yeba que Yesu asalanga. Alors mabele est obligé de sa Yesu. Alléluia. 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 Y'a ko umela ba fausse église te. Quelle est l'église va confesser Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Alléluia. Au moins la vie n'a changé. Diable lui dit on va comme bébé, mais il y a seulement un an. Oh, biso de banga. Mais là comment mutunions? Alors banga a été. Mais quand il y a le combo à Yesu, ah, c'est terrible. Alléluia. Alors il y a un bébé, ça lui peine. Il faut avancer. Dans la 4 versets, il faut la conduire expliquant bien. Mais il y a un 7 pains, il y a quelques petits poissons. Alléluia. Ah, bishima na Nzambe. Nzambe na bishime. Nzamboyo, Nzambe na bishima. Nzamba kosala lo bishima mo konde kolangai. Tangu nazoba amen loba amen. Na ngambe pa oza changement zoko dans la santé na yo. Changement zoko dans la libala na yo. Changement zoko dans la tata na mama na yo, na bana na yo. Oyo nyonso ki ya Nzambe te ezopikola mono de. Ah, loba koma Yesu malamu. Kobanga te sema le démon. Babanga koma Yesu mokobi mobikisi. Mais yo za Nzambe za ngambo na biso. Quand tu loba koma na Yesu, loba koma na Yesu. Alléluia. Pour ça la diable était yo za la malheureux. Bato ba se suicidaka. Ase suicidaka mukolo azoki poisoté. Poamela. Mokolo ba soki pétrole al méditer. Mais otie mutema kilo amina. Ozana logote. Nzamba linga côté. Et mando bota mutema na ye. Ana se senti magana na latina tena mukilo yo. Mais la zoloba esprit wana pas écouta misikoyo. Soka za ndeko moko ni ina la vie na ye. Abete na za nga pamba na za valete. Na za ji tokote. Azamba zo restaurer yo.
nzambe azo restaurer âme na yo, nzambe azo restaurer âme na yo, azo pesa yo kimia milinga yo moko tala kitala tala bana bogar. Alléluia. Amen. Zolo na nefse za mulai le bazolo na de rare pour moi bazolo aboy. Nati ngana to biso mo bilinga yo so sani majoli. To ke bana miroir au mitelo la bogar na kitoko vraiment comme ça. Tala te bana au connaît dans cette évangélisation. Alors non alléluia. Donc faut bilinga d'abord. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Comme inate. Comme inate. Dans le esprit que mina na yo, oza le côté. Oza le loko na Nzambe. Nzambe na posa na yo. Nzambe pamolo mama na biso norine sengo mpongo. Alléluia. Nzambe peso bambule belé mama. Gloire à Jésus. Likolo ya la polele Nzambe pona bomo na yo. Tango nyoso ko bona Nzambe yoka yo. Gloire. Tu avancer maman. Continue. Quelle est la verset la 35? Então mandou a multidão que se assentasse no chão. Yesu ayebisi botinda tindi bayekoli. Boyebisa mabota ni sobasala nini? Bavanda la mabele. Hallelujah. Amen. Biloko na Nzambe baliaka ngwa ko telema te. Biloko na Nzambe za pona ba o bazala ko fanda. Hallelujah. O ngala yela ngala eglise ka ko tala. Mais yo ko tala o liebno na Nzambe koma. Yo ko tala o liebno ba twatalaka. Alléluia. Donc essaye qu'on vanda pour les biloko na Nzambe. Luka l'église positionne-toi. Zo musala mo bana ko sala. Ngala kama mutu musala bona kizo musala sala la raté. Oh, toilette pesa misalati. Toilette za misala belé. Soma papier toilette au côté de la toilette comme ça vous croyez aux alaté. Toi aussi ma mutu ko lobe ngizeye. Mama kavadio ko wana mata mazalaki na ye. Papier dans la toilette. Na la tiche. Comment les bonnes terres à l'église? Tiche les santé. Zo le charge à la tiche. Le côté la tiche au salaka. Et la moussala. On se respirer l'église. On se va quitter l'église. Moussala nzaba sala waleka, nous nzaba waleka ngo yakofanda. Vers le vers pâturage. Na matiti ya kitoko. Alléluia. Amen. Koza likolo likolo ta kata église. Muta yesu kanisa ka Biblia za likolo okolia te. Kolia za sali na yo papa. Kolia c'est la sali. On se voit déjà. On a la sali à Nzambe. La sali est juste aux hommes to décortiquer la sali. Guérison, délivrance, tout est dans la kati. Kimia, tout est dans la kati. Mais on est gars 6 mois dans l'église. On a un membre à Kunata. Natala a ne ba okende lebo. Lokola noyo ba kabwanite peut-être année prochaine natalaka. Okozo lokwa Nzambe te. Biloko za na boko okopeko sala Nzambe te. Pourquoi? Pour être yozo tala. Tu dois asseoir. Alléluia maman. Amen. Temi na biso na baba bandeko na leso te. Ezali ete nini ya motu ya ozala na maboko. Yesu wako tula batu musute. Fatuna batu aki meme nature na ye. Alléluia. Ba disciple. Tant que vous avez chrétien dans le problème. Le premier genre Luca. Et ça va ndeko biso. Alléluia. Amen. Alors bien bofandi sabango. Nazo ba ndeko moko zaki assiste. Na bandelo na komo na Yesu. Linga ofanda place boko fanda c'est quoi? Donc ozo sala misala na 4 églises. Oyambi Yesu mo konzipe mo bikisi na bomo na yo. Poko ume na l'église, eza ko vanda na l'église te. Alléluia. Eza pe ko za Nzambe te. Na mona bato banda ba église, abana bana ministère banda asali 5 ans. Bato ba ye 2 mois après na 4 églises. Nzamba sala bakaminene pourquoi? Apesa motema na ye mobimbe pa na Nzambe. Nzambe to sala ka azan Nzamba sharing te. Oyo zo chambre wana, na bela zo chambre wana. O Satan zo chambre mosusu, Nzambe pas zo chambre mosusu kata motema moko. Abi non. Abi j'aime pas le cœur partagé. Nzamba li motema oyo za ya ye, et tika ko zala ya ye. Ako partager na ba société, ako partager na ba momote, et pas ko partager ba marabouté.
Alléluia. Alors moto mususu à l'église abingani na saboye anaza pena poser l'église. Est-ce que yebi nzambe? Ça c'est la clé. Tonu la banda ko belé. Ah building oyo. Ah Walton Center. Ouais américain quoi qui na Walton Center. Mais mutu mona mona la fondation na ngote. Alléluia. Amen. La force des chrétiens, il doit passer à une meilleure et vraie et sincère conversion. Ça c'est le principal. Alors ndakudo tele mama kati na likolo. Ça ne sert à rien. Yo yebi nzambete pendant 10 ans de l'église, et ça temps perdu. Son Christ a rien lelo. Ah yeso mane ba tuna sentiment hein. Peut-être que ça n'a pas ça qu'on web ça pour la Sony. Mais nzamba ko memo pour la solité. Et là moto ta au côté lola, nzamba yoki les soli. Et ça va moto ta au côté lola nzamba yoki les mawate. Tu dois travailler. Donc ce qu'il faut au bunda. Monde des habitumba. Vous savez ma jolie. Amen. Ba tu l'onzelo le kata. Consomme tout kakilwani. Consomme tout kakilwani là. Nzamba pambola. Ba tu l'onzelo te ono, maza bundisanga, fa ba bundisa yo, po yo percer. Eh bah vous allez ensemble ya solo. Vous allez décourager te. Non. Faut la bundisa yo. Mokili mo de otilonzela. Oh non, ngana zuma ba uti bazo kanga ngai. Faut ba kanga yo. Pour comprendre que le ko za lango. Suba tilonzela. Ah maman. Na bisa batunga na bi ko se bana mama mututé. Mukolo Bartima bigaka. Bato bazala otika ye. Pour avoir profit pour la Bartima. Bayi bagala mbongo za ko konti bazala so wana. Mukolo ba regretter hein. Baya pena o Bartima place ko yango yote. Oh, bonga ke wa biate ya mona kate. Pas Bartima est obligé attendre ya 22 heures. Ba kuta he wana. Ah, nazo ba pour ndeko moko. Et puis ba tia santé na yo le loba komona ngote. Et puis ba bomba ki yo ba kuta yo ba kokoka suko gérer yo te. Pour être biloko za na maboko. Ezo sala, ezo poussa, ezo pese au nom de Jésus. Alléluia. Ba ko gérer vie yo te. Viens ba gérer que na musika te. Même ba kanga ki mama. Aza ko na mulaya sto ya singa. Alors que les Italiens sont pas savants d'habiter, ils Italiens sont ayoté. Alors que les États-Unis, mon attend, va building les États-Unis non. Alors que Dubaï va dire non. Pour la ligne, à ce qu'il est limité. Au cause à limité, n'a pas demandé la vie na yo. Pendant que tu dois tailler, pas yo ça qui limité, pendant qu'on confesse que na bimi. Si vous avez un naku, pendant qu'on s'en pas, pendant qu'on marche. Banako tambola, banako tambola, banako bouger, banako tambola, biloko nous avons quoi ya, makambo nous avons frère au fongoma, biloko nous avons pas nous sala teba niko sala, au nom de Jésus, pas n'importe quel Jésus, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oya pesa kala makasi, ya pesa kala makasi, n'a pas makasi à la quitter. Gloire à Jésus. Alléluia. Faut qu'on vende dans la musala nzambe. Faut que vanda. Et ça va tout ça se pela. N'était yo zalango. On a la difficulté pour qu'on attend ou nyoso. Même au qui les seka. Tika ba ba seka. Yebisa ba ba seka ka. Pour nous connaître ba ko seka ya mawa. Alléluia. Amen. Et mama boti, la bota e lobby. Ma passe à misatu. Eh, mama ya solo wana. Ala kubisi nzambe wapi? Akumisi na nzambe te. Mutema mabende yo sekisa ye. Frère na David Mubiongo, nzama pambola yo. C'est une évangélisation. Bien raison de komoko. Le évangélise tangu fuene azawana. Vous avez maman. Amen. Tangu mama zo ba tete ba sepela. Tangu azu mo ba zo mawa. Yawala zo ba ndeko moko. Comment jaloux évangéliste Bakou. Pour yo sekinga pe mingi. Yo bien ok liboso te. Mais lelo yo, te mi pas nzamba zo mabiso za liboso. Ba te ba za nzamba zo ngasimate ba kinaka toujours liboso. Alléluia. Ndeko mo za seka yo, ako changer maloba lobby. Et puis quand on changer maloba, yo za muté ba la mpona ye. Yo senza mapambolinga papa. Zo de sa oliabi.
papa odef singa to kabelinga. Alléluia. Amen. Tu as habité 200 € au lia. Oh. En tout cas, la vie n'a pas. La n'a pas de baka. Donc, il y a ça condamné déjà. La vie n'a pas de 200 €. Ah. On a dit matin. Si on y est, tu peux venir 400 €. Alors, on y est, tu dis pas. Alléluia. Dans un maison, personne percé toujours. Donc, on a la difficulté, c'est pas là. Aidez. Mais pour donc continuer, tu as la 36. Tu as ma ici, bango. Yes, eu sei ni mamá. Depois ele mandou sentar, tomando os 7 pães. Sabe que Jesus azul 7 pães. Déjà, 7, chiffre 7, hein, et ça chiffre la perfection. Chiffre bon zambé. Donc, et là, comment on va faire le chèque exact? Quand on va dire ici, nous avons 7 pains. C'est lui-même Jésus, l'homme de Galilée, qui nous a donné cette parole à la croix. Élisée a ébissi Naman. A ébité, Kene, jette-toi 7 fois. Okopika. Alléluia. Amen. Dans la semaine, tu as 7 jours. Chiffre 7, asimi 7 wana. Tu vas avoir pour le chiffre 7 wana. Asimi 7 pains. Tu as un mot maman. E tomando os 7 pães e os peixinhos e dando graças, partiu e depois deu aos seus discípulos. Alléluia. Amen. Biloko za na maboko ya wana bato zo na ngoza limité. Donc faut pesa mo pa Nzambe, Zamba buka yango. On pesa mo comment? Bomba una yo pesa mo pa na Nzambe. Makoleza nango bien. Tant que je sacrifie à aucune église, mais mon thème on est à mon sika na Nzambe. Tant que je sacrifie à quoi na Nzambe, mais mon thème on est bien na Nzambe te. Nzamba ko sala na biloko maboko la yote. Pour yo za na mo sika na Nzambe. Tu dois convertir ton cœur. Nzamba lo bila ba yekoli awa. Bo pesa na biloko bo za ngo. Tant que je les 7 pères. Et le ko liboso ya simba salaki. Apesi yango bila rendre gloire. Na pesi grâce pa Nzambe. Na zo mona salaki yango. Liboso tumba kunda Lazare. Ale bete Nzambe. Na tomboli kombola yo. Na yo rendre grâce pa na yo. Potango nyoso oyoka kangai. Soko za un vrai enfant de Dieu. Tango so bondela. A royaume Nzambe zo yoka yo. Alléluia. Tango zo lela. Nzambe zo panguso pinzoli. Bible la bila ngai. Les matoi na Nzambe eza attentif. Tango ba santo na Nzambe zo bondela. Yango ko refusa kate. So parce que yo za saint. Le bangala za saint. Pour nous saint, pour la parole de Dieu me sanctifie. Malheureusement, me bouli singai. Yango na saint. Alléluia. Yesu rendre gloire, grâce na ma parana. Et puis ça nya buki yango. Alléluia. Et logo yoza lango. Fonza marandra ngo grâce. Alors banzambe na kumisio. Pobo zuya mwana na ngai. Na finance na ye. Azo sala o musala na Nzambe. Bozo mwana na ngai. Na finance na ye. Azo songa bana na Nzambe. Azo songa ba serviteur na Nzambe. Azo fula ba basala na Nzambe tike. Nzambe azo kumisa yo. Po santo yo pesi mwana na ngai. Santo na azo kana oko dele ko tema na Nzambe. Azo kana barabara ko na Nzambe. Ana susamo sala Nzambe. C'est ça. C'est ça. Souci la Nzambe c'est les âmes de Dieu. Avant qu'on libère plus de 4000 femmes parce que les sika oyo. Bah hier qu'on devait voir quelque chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Nzambe atomboli mapalubi Nzambe na commission na tondi yo. Pia salaki nini? Abuki yango. Okoki jamais kosala Nzambe. Tobiloko kosala ngo. Et qu'on kosala jamais ce qui est boukanité. Alléluia. 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 Yamana batu musuna mona l'église. Ba corriger dans le camera mouké. Ah ben on a vie privée dans ngai. Non. On a la vie privée de besoin ensemble. Si tu es un chrétien, on est chrétien. Si on est païen, on est païen. Ça c'est clair. Alléluia. Bande on a la vie Nzambe tobo sirikate. Donc c'est Bible qui dit cela que les païens, les autres moto a yebi Nzambe te. Alléluia. Mais maboko na Yesu ya kufunga mtu na posa na bino. Boya kat l'église. Pour Nzambe, asa ba bénéfice à vous pas na yo.
eza mpe na bato bakoya mpe na nzambe kaka mpo yo kobosambela. Alleluya. Biloko oza nango Yesu abuka yango alo ekokoma mpo na bato nyonso. Alleluya. Alleluya. Yango nomoni David abi nzambe tondisa kopo na ngai po ete ntango ekosopa na baye baza pembeni basala nini bamela. Tu dois avoir quelque chose okopesa pa bato. Mais pour pesa faut nzambe rendre biloko na grâce et puis abuka yango. Tu dois être taillé. Pour tailler afin que nzambe multiplie yango. Alléluia. 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 Bible dit que Jésus a rempli yango, a bouki yango. Personne n'y a jamais pas disciple. Donc biloko za yango, so de côté finance. Nzambe pas bola na solo. Musa na nzambe zo luka mbongo. Yaka semaine mbongo na église. Tout le projet par basala nzambe. Vous allez combien de croisades na ne oblingo sala. Vous allez combien de campagnes d'évangélisation oblingo sala. Tu as tout ça dans place te mettre dans micro te. Tu as ba bafle te. Semaine mbongo na yo. Alors nzambe ko centuple yango. Moto moko ta pese pa na nzambe. Oya tikala na kolela. Amen. Moto moko ta pese pa na nzambe. Tu na bon nzambe to pesa ka ete. Nzambe to zongi saka. Po ya za source ya ko pesa. Alléluia. Moto moko ta zongi sila nzambe mbongo. Atikala ndengwana. Bato a pesa ki biloko na sika oyo. Balobi ete biloko na biso ke. Tola na Bible malamu. Azongi si biloko ba yekoli. Poto komi presque la fin. Kanga eloko moko. Soko za na mbongo. Servir na musala nzambe. Lesa bana na yo. Mais comment ça na nzambe te? Semaine na l'église. Semaine na basala nzambe. Nzamba ko pambola yo. Oyo ko de wazo masal kene contribuer. Mukolo moko molile ko yana bomo na yo. Ocha maboko na bikuke olobi nzambe. Na yawa kolo. Poli kuta na ngeko tanga nesiko batombola ka kombola yo. Kanga nzambe na bilaka na ye. Koza la flambote. Oye pina maboko pina na makaku te. Kabela nzambe. Nzambe ko centuplier yango. Pourtant zo kabela nzambe zo bukango azo pesa place. Alléluia. Nataka insister kozanga loko te na maboko. Tu as quelque chose, tu dois savoir ça. Ozana loko fo yeba yango en action. Verset 37 maman. Pour pas kabuli na babitu nyoso bafandaki. Moto moko ta liaki ya kotelema. Ça veut dire que soko za l'église, oza kotelema, okolia biloko na nzambe te. Biloko na nzambe liaka ngo ya kovanda. En bref, donne ton cœur à Jésus. Alléluia. Continue maman. Tu tiens la 3 versets, tu tiens le mbango vraiment. Todos comeram e saciaram-se. Bato nyonso baliebe batondi. Soki nzambe azolesa yo kotonda. Yo yaka pota reference makala ti cravate ya couleur nini. Te, otonda te. Yaka lobete nzambe na bateya ya lelo. Ngana kepo na buka. Eza alati coupe. Eza alati chemise toboka. Eza la kuta alati chemise sana soki ndenge nini. Mengana keko ga maloba na yo. Tangu yozo ba amen. Maloba nyonso ya lobi zambe na kosimba yango na bomo na ngai. Eko koma semence la vie na ngai. Eko koma bambuma na ko vivre yango. Alléluia. Gloire à Jésus. Le Dieu tout puissant. Continue maman. E levantaram do que sobejou 7 cestos cheios de pedaços. Togele ina 7. Tozongusi na nini? Ah, chiffre de perfection. Les 7 paroles de Jésus sur la croix. Un jour na kozongawa. Oza séminaire. Les 7 paroles de Jésus. Alléluia. Alléluia, le quoi est important. Alléluia, le quoi est important. Gloire à Jésus. Todos comeram e saciaram-se e levantaram do que sobejou 7 cestos cheios de pedaços. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Ok. Donc, milongo etikalaki ezokatikaki sur combien 7. Ça veut dire que na 7 basuki susu. Na 7. Oko perdre loko te liboso na Nzambe. Basuki na 7 bikolo. Alléluia. Alléluia. Oko perdre loko te.
Sème-toi dans Jean Jésus. Pesa santé na yo. Dans un nzoto bakay sana nzambe. Ça va jeûne, prière, stocker. Bouillir du self. Bomba biloko ko ça ta 20 ans après. Vous allez strong la vie spirituelle. Pour tomber comme un âge pour déclarer. Moi na géré sous 13 d'été 3 jours ici batté. Mais là so bomba ba jeûne belé. Au stock. Alléluia. Barabiate, basongi staki, les 7 paniers encore. Continue, maman. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. Bato baliaki bazalaki 4.000 Bapapa, Bapapa. Bamama na bana. Quand à l'église lelo. Pour moi on a quand à la 3 églises hein. T'as le nombre de papa et maman. Nombre des amis. Bamama. Maman. Donc ça veut dire que maman a dit plus de 4.000. Bana kuju do kolobate. Nezi bien dans pas mal au moins sous famille moi dans 7 8. Mais mutasonga na nzala zala kate. 7 pains et quelques petits poissons. Nanzambe finance me kokoya te. Bantsele bakokota te. Ba dévorer bakokota te. Na santé na yo na nzambe, nzamba kobatela yo. Nzamba kobatela za makasi po tezo sala mosala na ye. Nzamba kopambola biso po na nzambe na ye, po kopambola so po na mosala na ye. Ezala bambumo nzamba kopambola papa Alpha, po so pesa tanke la komo Kristo, malobeke la mosika mosala na Yesu ya nini? Mosika. Alléluia. Donc nzambe asala na ba niveau nyonso wana. Donc Bible bi na biso o baliaki bala 4000 hommes. Si tu ne pas exagéré, tu as 5000 femmes. Et comme il lève, tu as 7000 enfants. Donc, on a besoin de plus de 13 000 personnes. Mais, ma parole va passer qui, et si la goûté, et tu as la ressource. Alléluia. On peut perdre le côté. Quand tu veux s'aimer, mais il faut s'aimer dans une bonne et une bonne place aussi. Alléluia. Quand l'homme est dans ma bête, mais quand il y a place, il y a colonna. Pour le nini, au bouka. Oya ukangabasana nzambe batalukuta. Alléluia. Tu continues, maman. E tendo despedido a multidão, entrou no barco, dirigiu-se ao território de Magdala. Alléluia. Yesu asili singo bebe kebisa batinyo sowana, abilongo na bole, boke na kinya. Nazo sukisa ko ba boye. Moto moko ta yepa na Nzambe na nzala, azonga na nzala na ye. Moto moko ta yepa na Nzambe na pasi, azonga na pasi na ye. Moto moko ta yepa na santé mabe, azonga na santé mabe. Baye ba yepa na Nzambe, bombo na bango chaja, destiné na bango chaja, na zone limepa yokutami, makambo nyonso vi na yo ezo changer. Na zone limepa yokutami, soki na pesa motebe pa na Nzambe te, pesa motebe pa na Nzambe, Nzambe akopambola yo, pe Nzambe akobikisa yo, pe Nzambe akorestaurer yo. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Tikete pa ibatu bazoleka na pasi, baye balandinga Nzambe, baleka na pete. Après matin ya oyo Nzambe, batu basala percer facilement. Nzambe na bikamo na poussa ne pa na yo, ko déclarer que kolo. Et puis batu bakomaki désespéré, tikete ba espérer longo na yo. Tikete pai o kimia ezalaki te okotisa kimia epai o kolele ezalaki Nzambe yo ozopangusa pizoli. Ce n'est pas bato basalaka yo balemba yawe etelemisa bango yawe tikete kombo na yo kumbama na kombo na Yesu Masia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen.